Salut et bienvenue sur rdcongoinfo.fr. Je ne cesserai jamais de vous remercier de votre fidélité sur ce site car nous sommes l'un des meilleurs sites de la diaspora congolaise. 5 minutes avec César Ngadi, 5 minutes à Pamba Oyo Total et la Makamunyo surtout. Mais avant la banda, ça vraiment mbote na ngai na vraiment mutoyo à ces pilar na 5 minutes à mon anga penza lobi à grand prêtre 5 minutes eza osakanate ezali l'humoriste congolais au moko kaka tozanango Mr Siatula Lobai asa loba kala. Donc maintenant aujourd'hui na 5 minutes il y a lelo tokolobela discours il y a président Kabila. Discours il y a président Kabila. Président Kabila a osé à la question courage naie fermeté naie a beti discours à l'obit devant ambassadeur Oyo Babandai qui représentait France, Belgique, pays surtout États-Unis d'Amérique, à l'objet solution. Il y a un beau cannabiso et que 8 ans aux États-Unis et 8 ans en Unité et 8 ans en France, encore moins en Belgique. Il fallait que la sugo ba mindele wana ba place ya rotala et silaki. Est-ce que Boye Bibiso avec 5 minutes avec César Ngadi, ils a toujours impartialité, tozoka pour te contre-te, donc tu as bino pour réfléchir na sujet oyo tozo pesa bino. Donc discours wana président Kabila a betaki po na bino bomoni yango ndenge nini. Et puis boyebi président Kabila azali président moko l'un des présidents jeunes na kati ya Afrique, mais boyebi ki teti na ye boyebi na l'ère ya concertation. Avant Ayaki Awa, Bayamba qui est na présent Hollande était batindela qui est ministre d'Affaires étrangères, Hollande petango akei na kisasa na concertation. Kabila Ayaki Koyamba était atindela gepe ministre Ayako Yambaye. Et puis Bomonaki na concertation nengi présent Hollande abandaki ko boudé, a boudé, mais tango Kabila yé na poto awa ba présent bazalaki belé, Bomonaki ba présent tout présent Hollande azalaki na likolo ba marche, mais tango présent Kabila yé a quitté ba marche a quelque chose tina voiture. Donc pour na relaxa bino que politique et ça na makambo mais biso tozolo ba likambo ya discours est-ce que bino ndenge bozawana il fallait présent Kabila a joué diplomatie alobela vis-à-vis ba mindele ndenge ba sala biso est-ce que to continuer ka koza bo wumbu ya ba mindele ou bien présent Kabila bo pesi raison ndenge sala ki entre guillemets ndenge to lobaka a gazé ba mindele na kati ya palais du peuple bino sikoyo borolobani. Donc to tiki bino bo loba ide na bino obomoni me bino mo boyebi ke bato ba betela ratolo ou bien ba présent oyo basalaka tetina mindele boyebi ndenge sukaka boyebi ba présent oyo basala tetina mindele boyebi ndenge suka parce que ba mindele mutu entre guillemets ba gouverner ba pays na biso africain. Donc biso tozana kaka impartialité na RD Congo Info surtout na 5 minutes avec César Ngadi. Donc discours ya président Kabila bozalaiki d'accord ndenga gazage bya mindele vis-à-vis bazangi place rotala ou bien président Kabila il fallait ça la diplomatie ndengi eloba marakaka. Donc nous vous laissons en tirer vos conclusions et mettre vos commentaires sur votre site RD Congo Info. Impartialité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur RD Congo Info. Et tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pour longtemps.